Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko lobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizuin bino nzambalola aye bako pambola bino vraiment ba respect ebele na ba chef coutumier na biso ba shalom na ba pasteur na biso na ba chantre de l'Éternel yenge na bande konapsa bundu dia Congo vraiment balosako na ba oyo nyoso balingaka la danoise ba oyo nyoso baza ko benga bazali ko kota na live together nzambalola apambola bino tobosani te bande konapsa ba musulman tolingi bino mingi basalam ebele pe na ba ndaku na bino bande konanga yi toye liboso na bino ndenge ka toyaka tang musu toyaka na sango ya esengo tang musu toyaka na sango ya mawa lelo toye na sango ya mawa bande konanga yi toye to solola photo bozali komona liboso na bino azali ndeko na biso asili kotika biso na kati ya mboka ya Allemagne précisément na babengi mboka ngoni Dortmund. En tout cas bino mo boyebi allemand peza munoko moko mwa makasi ezali Dortmund. Voilà asili kotika biso akufi na centre ya ba demandeur d'asile. Ndeko na biso abeli asili kotika biso vraiment ezali pasi na mawa balobi azali moitié angolaise moitié congolaise mais bazali na information ata moko te ya ndeko na ye yango balingaki que ba to panza photo vraiment ba saisir biso balobi la danoise bo panza photo yango na kosenga bino bo partager belé bo partager yango na Angola ozana ndeko na Angola tindela e WhatsApp oyo ozana ndeko na Congo tinda pote bazali koyeba tendenge nini bakomisa sango na famille na ye parce que bayebi famille na ye te bayebi mama na ye te bayebi tata na ye te bayebi bana na ye te bayebi mutu te oyo bakoki ko pesa sango wana kaka ba oyo bayebi ba oyo bavandi na ye na esika moko na centre na bango ya ba demandeur d'asile ba vraiment paix à son âme et puis biso batu ya sous les baobab tozali ko présenter ba condoléances na biso na famille oyo bazali éprouvé et koti biso pasi na motema na nzela ya liwa ya mama na biso bino moko boyebi boza na se ya sous les baobab na se ya sous les baobab lelo ezali mukolo ya matanga tokozangisa mwa lotoko na biso te pona ba chef coutumier
moi masanga ntsamba parce que kalate ba koloba kinzonzi na se ya matanga ya ndeko na biso mwasi biso pe ba oyo mwa kopo ati kopo café esalaka tokos na ndenga mukete na nzela ya matanga ba mama ba mesana mo kosala mikate na matanga bozanga te tozala na attitude ya matanga bino mo boyebi to sito teyaki yango ndenge nini tokoki kozala tangu ndeko na biso akufi ba oyo bakufeli vraiment bolakisa ke ndeko na bino ya mwasi akufi bandeko na ngai oyo akopartage mission te vraiment toyebi te so ozali na motema nini talaka soki lelo ekomeli yo eke bandeko no bayebi te ebembe na yo vraiment ekozala bakolela yango na banani tolongo wana tolobi tokokende boye te bino moko boyebi biso pe mwa conseil ezangaka te tozali kopesa conseil na bato nyonso oyo babima na mboka yo muto bima na mboka oya na poto oya na mboka okenda na Maroc okenda na Afrique du Sud oza na Brésil oza partout place nyonso yo ozali bandeko na ngai eke otika bandeko na yo okomi na esika moko oza na ndeko te kobetaka lisolo te ke naza na bandeko na ngai bazalaka na Angola naza na ndeko na ngai azalaka na Congo Brazzaville te luka ba proche na yo zwa numero ya telefone ya noko na yo ya mama na yo soko tikaka bana no na Afrique pesa moninga lobo changeane ba telefone ba mama à partir ya lelo to changeane ba telefone ya ba famille ozalaka femme seule homme seul ozana mutu te ozana foyer ozana ndako ozana mukanda olalaka yo moko ozanga mutu yo mutu oboya libala yo mutu oboya batu meka koluka ba proche o changer ba numéro ya phone zo ba numéro ya phone ya ba contact na yo oyo otika na kati ya Congo oyo otika na kati ya Angola na kati ya Congo Brazzaville na kati na mboka nyonso bani soko pozaka na ba yaya na yo yo zaka na Angleterre ozana yaya na yo azalaka na babengi wapi na par exemple na Belgique ozwi o changeane na ba camarade nanga zwa numéro yaya na ngai ekwei lelo baye bandeni bakoki kokomisa sangwe na famille parce que ezali pasi lelo so yo kufi phone na yo ekangami batu baza na code ya phone na yo te lelo ba phone muso ekomi bazo otie longi boy telefone efungwami otie musapi boy telefone efungwami yo ko kufi bandeko nanga soko so kufi ata ba tie longi boy muso ko sala te parce que ba sensation ya nzoto ezali su te moye ba fongola phone na yo ezate bata bakoti na WhatsApp soki na Facebook na yo bakomona ka ba photo bakomona ba numéro bandeko na yo te eza mabe makasi posa ebele bazokufa ka boye yango bomona biso bozo bozo seka bandeko na kinde esika moko boye bazoloba ele danoise yeyo eye mtapesa bato mabala bakomi lokola koseka peuple congolais bakamsu boseka boyebi te bozo seka so ipe pona nini toyebi te na esi mama na siko yo eloko ni ezosekisa yo pona ngai na opesa bato mabala alobi ese ba mabala ngo pe ezosimba ngabi esimba te na modeli nini ekosimba na kombo na Yesu nga naza lokola lada naza lokola sala fête na lokola place matanga na lokola place bus na lokola place train soko kutani na mobali na sous le baoba esimba te na modeli ni ko simba po tozana ba marié to balisi batu bazana bazemi tozana donc tozo sala ngo ezokende tokos yangwana tala biloko aboye soki mama zaki na moi chéri na ye atoza demandeur d'asile oza sans papier bengala danoise ko banga te ba sans papier bazozwa mabala awo batu bazana ba papier bazozwa mabala awo kaka soko ozali libanda ya Europe oza libanda ya Europe oza libanda ya États-Unis oza libanda ya Canada libanda ya Australie s'il vous plaît bobenga te parce que nazo travailler kaka pour le moment na Europe Amérique du Nord Canada na Australie Afrique tokotala yango to boy bino te to lingi bino mais tokotala bino sima parce que demande ezana ebele to bekana ko silisa mwa muke to kitisa to muke ya demande ya poto
bande ko nanga eza pasi na bande ko na biso atiki biso soka zaki leo na mobali na ye photo na ye to lingai to tambusa ngote mobali na ye alingaka ye ba famille na ye alingaka ye ba soka zaki na bana balingai ba communiquer yango mais leo to komi ko tambusa photo ya ndeko na biso eza pe mabete ba camarade na ye o ba yeba kite ba yeba bande ko na ye pe ba yeba ben il fallait déjà apesa ko azala déjà na téléphone moko pesa lobi oyo mama nanga oyo papa nanga yo pe mutu ba confie au téléphone eza to koma ko benga ka pamba pamba omoni ndeko moi ça sali moi problème na ye obengi ba famille ah ko ndeko na bino akoma na ye kwiti balobi bwana te amela ba kwiti na ye etali ye moko asala oyo nyonso akosala etali ye mais yo sala kaka oyo devoir batindi yo ke bomba libero moninga en cas ya problème osali nini obengi ba famille parce que biso nyonso toza totambolaka na liwa mutu moko ataloba na moninga o eza komipesa mali chance non mpona oyebi ngonga te oyebi mokolo te tala ndeko mwasi asili kotika biso ezali pasi na mawa na mai na miso bazali koluka penza ba famille na ye yango wana conseil na pesi na likambo oyo ezaka ke to banda ko partager ba numéro ba famille oza na mwa camarade na o numéro grande sœur na nga yango oyo donc même bato bazalaka bango moko moko po zwi clé ya ndako na yo opesi moninga simba clé oyo simbelaka ngai yo pe bapesi yo clé eza te moninga aza te okoti okeyiba babijou na ye okeyiba mbongo na ye non bapesi yo clé bomba na kwe moko boye yo pe kozwa pe ya yo opesi pe moninga oka pe kobosa na clé okesenga kuna ofungoli ndako mabe ezali wapi tosalisana toye na mboka bapaya muto oyo kuti azaka ndeko na yo muto oyo kuti aza ndeko na yo vraiment nalingi bino mingi moi mukio nalingi na kabola bino na poko ya lelo po na liwa ya ndeko na biso na kati ya Allemagne voilà et yango wana beau partager vraiment botika la malam nazozela bino bakalate bo benga na live together yaka ozo molongani na yo pona kolongola ba stress pona kolongola ba souci pona ko bakaya boye e banda ko se répéter te vraiment bo benga belé kozala yo moko eza mabe solitude e bomaka surtout bato bazana ba kawana na ba place bazana ba zule wana oza yo moko kanisa séjour okanisa mukanda okanisa bana otiki na Congo okanisa boye biloko wana nyonso epesaka trouble mais soki oza na mwa mobali na yo bozoyokana bien boosolola bozo partager mo pozo bosa na mwa babiloko wana mike elekaka nango esalaka tokos na ndenga moke te vie eza kaka obe moko aluka mpona tosisa tolingana na ndenge papa Mobutu atikelaka biso bolingo atikelaka biso lokola Yesu Masi atikela biso aloba na biso bana ya Congo bozali tata bo moko ekolo bo moko alobaka pe parti bo moko tango ati ozaka pe parti moko lelo ba parti pe combien belé tozo comprendre pété ceux qui tozo kende wapi vraiment bandeko nanga botikala malamu wana mama leki na bino oyo alingi bino oyo aleisaka bino moko atungolaka bino ba conseil na ndenga mukete botikala malamu ba love vraiment pe à son âme ndeko na biso pe mana kimia nzamba lola ayamba molimo na yo ba gros bisous na ba oyo nyonso balingaka la danoise et puis na pesi ba gros bisous lisusu na ba oyo nyonso balinga ngai te et puis na lobi moi na lingi bino nyonso oyo boko tia ba commentaire boko finga bo finga kaka bino moko boyebi internet les églises te tokoma ondima nyonso botika la malamu bye bye.